ngala ki potonga moko na yeko salisa famille nga mobile pa benga na yeko salisa c'est comme bana bango ça 100 mètres ba 200 mètres ngalo ngwe mwasi na mbanda ka combien hein tanga combien na boti na ye na fa na epé alebisanga moi na moi suna ko na hotel impondo na robeta na no kende zolo na déclarer ça moi zolo na side de boy na déclarer ko maite mais bimpondo na robeta yenga o moni siko kandango yango wana zo kawana parce que loko lingi basala moninga te ko sala yango te toi tu étais mbandaka ozaki na mokolo moko makisasa te hein et puis moi ça je te dis mes parents sont en Europe tous na bango na kisasa siko maman papa va na Suisse biso famille va na Suisse apetanga Wemba ba papi ba Tony ba bijou tout le monde tout fait dans la Suisse ozomona mais ngana longolo lobi na somo ni kapoto na koma kuno eso ngai yote mama nako so mine na longolo te puis na tiki na bikende baba lèvre te o tika le ma 4 ans na mine na koti boloko na bimi ba tika na garavi na kobima ozomona eloko to sala ngo eza mitema mabe il faut zala na bolingo eloko moninga sala malamu quand même il faut remercier yango pourquoi rendre mal pour mal soko to tangi mokana na Nzambe awa na Romains 12 na bana bandeko na ngai bokanga mitema mokile bebi papa to komi pe ba je te pousse na paix to komi ko banga malade oyo sala ka biso boy hein Bible ebisi biso boye na bitanga bandeko na biso na Romains 12 to tanga na 17 ne rendez personne mal pour mal cherchez ce qui est bien devant les hommes so ga sala ki o mabe ko kai na été oso asanga la ko na mbeto te ngana mongala na baka ka pilipili zo mondongo bakaye hein pour abonga bon luka ba solution oh yasimba ngai te parce que li ba les sexualité on t'a ko ça yote hein ba yanki ozuma ba sama ka à cause na yango o bazo melaka ba kiss na bango ba nkoro hein azo mela ba nkoro ba kiss ba sénégalais ko tia na nzoto mobali comme yon so bo pas bo mayo bika vraiment moi si asepeli na yango aboyi mobali abozoba wana yeba fumangane koma boy mama et comme quoi mwana mazobima et donc mwana bima la douleur tala biloko Satan a konti kati na yango mais la Bible est trop claire Romains 18 verset 12 verset 17 à 19 s'il est possible autant que dépend de vous soyez à paix avec tout le monde maman yebisanga loko na sala yango te na bongisa totala minganga papa yebisanga loko nini simbaka ngo te pona bongisa hein to lembeseke lembeseke papa lembeseke maman lembeseke hein eloko nini binote miso kabu yo kasi binda ken akuta ina na Golbert eloko na malongo bim eloko te to ken na Bible ne vous vengez point mes frères bien-aimés laissez agir les colères car il est écrit à moi la vengeance à moi la rétribution dit le Seigneur au salinga mabe na ko silikate Nzambe asala yango yango moi basi bazo bota ba fibrone mi bali ba prostate hein ba ni aigu hein à cause na mabe bazo sala vengeance ya Nzambe hein abela fundaki Nzambe fundaki kaye pa Nzambe te mais Nzambe nda vengeance ki la cause na ye qu'est dit le verset 20 mais si est possible si ton ennemi a faim donne-lui à manger si la soif donne-lui à boire ngai basi nyonso na boya na bango na sungaka bango tela lelo soka beninga na passe na kendeki na sungaka à cause de ata saki na mabe à cause de Yoba Nzambe ngai moi sa boyanga musu na tinde voyage ba kia ba la mécanicien musu masu ake atinga na loyenge na la na mbeto na kufa yero na miso komi kabu abenga moi sa na kisala bona ebi hotel longa na kuna tala konda kuna lokola nzete lela benza ba propre ko munene afinga suna konda afinga na konda yende konda na di fobo ok yango eza ma fobo Bible lobi na ngai boy si la soif donne-lui à boire car on agita cela tire amassera le charbon ardent dans sa tête mingi balokota makala na mutu c'est la parole de Dieu balokota makala na mutu ozomona kolinga mwasi na mobali bozelo ko bobota bana ezali kambali sécurité eza il faut un vrai amour tala monaki mama na ngai lelo na papa na ngai bavai na hotel yango comme na ngoni remi na Oasis tanga yobisa mama moko ya poto lobi mwana ozomona na mema yawa 9 mois alobi c'est bolingo nga na papa na bango yo neto botiye mama zo ba bolingo nga na papa na bango neto botiye ça me fait plaisir
bolingo na bango nde boti ngai mais soki lelo comme na ene ya koboma bana ya kobomana eza bolingo ya nzambe te mpo na sukisa Jacques chapitre 2 verset 15 à 17 que dit la Bible tofunga mokana na nzambe mayele wana euti wapi Jacques tangela biso yango toyoka il faut to changer hein si que comme libala ezali loko sengo libala comme siko keba et comme keba na ibite soki na kobika na ibite soki na kufa o mosu na ende zwa mwasi na so congolais sasa ye kata ye ko sasa ye au sa mbenga na kati ya mai et puis mende atiki kaka ndenge wana na atiki bato na bango atiki mais Bible biso na mokana Jacques chapitre 3 verset 15 à 17 cette sagesse ne vient point de très haut et de pas embêter mais elle est terrestre charnelle et diabolique. C'est le diable. La Bible est trop claire. Et quand tu vois, mon tour à septembre, il y a le diable. Et tu vois, il y a moi, c'est une balai. Hein? Dans mon bail, il y a une balai. A Tikio, a Tali Kambango, Zali. Au moins, il y a quelque chose à douche, à du savon. Abandonné que c'est masturber, quoi, à City à Zongi. Parce que il y a Satan. Mais moi, c'est un andako. On sera simbi, on sera boy. A Babisha, que c'est rien. On a bêté, tout lembo et silani yo tiki na douche motote nzambe azomona yo kwaku wanani milimo ya satana ça que dit la Bible c'est milimo ya satana maman ya maman ninga na sûr na prophète du peuple na tchok ça montre na nzela ça montre quoi mibali baza mabe basi pe mabe po basi bakoma mabe eza bizale na mibali nini mabe na suki wana Bande ko balandi totika ki penza prophète du peuple aloba pamba te Jean-Jacques Soki mobala mbinga mobalo nanda kono ba pesa so tonda amour boyoki mibali nyoso bolelaki Arthur Ndombasi Kedi Zafwila Guy Wanzambi molonga nya mama Sylvie na Pays-Bas ya Lolo Swami beauté plus beauté gal Chantal et Swami vraiment Rita Mawete l'enfant propre na London Mandi Mandombo na Angleterre ya Shai Mandombo na Angleterre bande konanga makambo soki tolobi yango pamba te ezali pasi ata kotoza koseka bokoseka kasi ezali pasi komona ke yo mwasi ovanda kila Kinshasa mobala ke kolukala mikili ya poto ya ezana basi ebele basali mibali bake poto pe basundoli bango mais yo mobali abengisi yo okomi kuna soko boy mobali seke kolingeso mobali te parce que mobali olingo kokute pe kana berere oyo papa uti kolobala biso sikoyo yo pe mobali ovanda ki na yo na malue kala bisiko ya pasi batanga okombote mwana etando ekeneke tolekaka boy mwasa sangisi mwa misola bengisi yo papa na ngai oki ko rune mwana mwasa la poani misola bengisi tamsa asaila mama nete tabuze bateka kanda kupoya na mikila poto metala siko makambo sali oksesoni bande kolanga boza na poto soki to interpeller conscience la bilo pamba te to lingi bino mingi ezo sala biso pasi bobomani bana bakufi lelo ata boleli bisika yo mama oyo vandi omoni ke pasi babomelo bana no biso bengaka bana bazali banga ya nkoli diama wana to zo pa ya ngando prophète du peuple bien ngo na bien très bien. C'est quoi bébé c'est le banana mi balé otika ina traumatisme okozwe liboma vie mobali wana to boye me banana yo richesse à lobby Kabila yeba iteka koza la président ayeba ki yango te kazo na Congo pa comme mokonza mboka eza la maman na yeba kite mais tela lelo Tanzanie ndenge nezo dondwa bo changer botela couple ya maman Chantal yao na papa Osé na ba mapasa na bango Rebecca na Bianca couple ya Guy Wanzambi na mose maman Sylvie ba on peut baza maman mapasa couple ya Chantal Swami bande kolanga na lingi bino vous êtes nombreux na lingaka bino moyena tanga bino na mokolo moko ezate couple ya Guy Lompinga na Cape Town na Nana ba programmento angolano la reine Olga Lompinga femme capable moi sozo simba ozo sala makaminene la reine Olga Lompinga mbote na yo na mokite na Florence Matondo Mido mbote na Mboma Soda CPI mbote na Noëlla Kapulota mbote mingi na mwasi ya solo Ouazalaka toujours Simaedes, Blondine Petit, Showbiz. Aouti fraîchement si ko penza na voyage na Kenya, aye awa à Landinga, tous en étant en totale émission. Vraiment aza ma copine o soutenanga. Tant bo mo nga ba jolibilité, mo pesa penza merci na Arthur Ndombasi. Arthur aloba côté el Gambo Osea, azaka pembelo Osea. Papa langa moi maloba ya suka, soki moi lo sambo oyeba kolobela peuple de Dieu au balandibis. Maman Osea oyo ka conseiller esika ba
nguba za océan te nguba na océan te kuna ne mettre la baleine wala ndiere ke na dauphin na ndakala ndakala ke ndeka kabo toza kuna te soso pembe dikambo ya moto te mama vraiment na yoki mama otike nzambe pambola vraiment nzambe mama eloko soko lobite crime contre alimentaire contre kata mabala ezali eloko moko sata koti mikolo yo kubomane koti menga mona kuluna liboso bazo bomane ba kuluna lelo komi na kata libala parce que libala o ezangi nzambe oyebi Matthieu 19 ayebi sibiso eloko moko awa na verset 2 à 3 une grande foule est suivie et il guérit les maladies Jésus. Les pharisiens l'abordèrent et ils dirent pour éprouver Jésus, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque motif? Et Jésus leur répondit, n'avez-vous pas vu que le Créateur au commencement a créé l'homme et la femme? Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à une femme, les deux deviendront une seule chair. Nous autres, nous autres, nous normal. Parce que, sur le lundi, dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, nous sommes les enfants de Dieu, mais le monde de Dieu est sous la poussée du diable. Diable n'est pas yango, parce que les balles n'étaient pas yanzambe, diable a continué ma balle pour na abébis. Conseil n'a pas pensé à boni, vous êtes fidèle na basi na bino. Pe conseil n'a pas pensé na basi ni, vous êtes fidèle na bali na bino. Mobali nyonso azandenge bo akesanité. Moi si nyonso ba ndenge bo moko akesanité. Ozomona ela obisone batongi to mi kesanisa to lukanini non. La femme restera la femme, l'homme restera toujours l'homme. Ata mindele basai bana popi. Moi na popi akokoka likamo mama akosala te. Mama akamata lokolo na oyo abeti boy. Adui pe ngonga asali boy. Mobali pe akiko da position afandi boye abeti boye akangi mama babinga mo kato obenga mo kole na kange mo kole ngona boma ete donc oka esengo nzambe asali na yango ezali incomparable mais loko esengo nzambe apesi mobali esengo mwasi esengo toko mami komi bomana eza malamu te et je conseille à mes frères na ba sœur na ngai botika ibali ya profit oyebi bandi ni ba bomana okomona mwasi kitoko mingi mobali mabe mibali mabe ni bafuta basi batike mingi baya alors tango mwasi asepene loko na tabi yem tafuta nga akomona mibali ba bogare kuna mibali ba bettre ba function mibali ba bettre ba veste solo kwa pasteur papi tango pesa bi bonjour et puis la bi bonjour moi mon ngo so ntoko bonjour siko tango moni bonjour deux fois akene kuna mona papa na fai na ndako jolo wanso ngunza esprit sa kangi Goliath asolisa kete azonga iso kutuka mo grosso wana bonjour sima akabisa biso musika bon ya pesa nini atala tete masa ibali atala esidit bakanga makaku bakanga nyama wate kanga nyama tango assemble nini akepela kwa kutaka nango akotika mais tango yozo se pesa mwasi na yo na ba grimace sur libala na bolingo okoko mema ye mwasi ne basali odore mwasi olobaka malamu mama même kimbuta ye akolinga te alors ba jamais on va nga pisanga nyos ata petit rien si maman agent de poche akosede te mais ya mona kate bolingo pesa ka été bijou apa mo pesa ka été to kelenge mwasi ne zaka leka omo ile lemu na yo omo le sika na bino pele ngo ka pele saka ka kwa ntaba okay, kuna moe wala comme on amenga balada ndeki abi koti ezui misato e bolingo koti na motem yo sala ka yango te eloko moko te azana ko la nini esclave mort sexuel yaka non avant même otambola na mwasi na bali il faut préparer baba na ko préparer mwasi depuis na moi on prépare na moi na mutu na ye ayebiza baba na posa ozomona yo pe soki on prépare mo baina ta lembi bana ko prépare soki na moite era point ko simba point liboso simba ya ça dit ami balé o simba na mokongo gulute boniko ya misato to simba ko ntaba boniko mona bana te si la bike moi sana makambo okomona mo bali e moko to lala kana 20
17h50 na mbeto 17h ya mokala ni na mbeto kala 17h50 ozomona akonzela makambo na ye po aza déjà préparé mama omalaka na 21h omama masa moni boye 18h30 aza kuna ozomona bosololi libala ekolaka na bolingo sans l'amour ekosalema te mabala profit suka nango tozomona lelo nzambe asima mitema bato epi botika baerere wana mobotana ya poto na kisasa mobali na ngai bato nango na bajournaliste abino internet bazokobala mibali bavantile nga na ye bango ya awa me bakosumbela bino nyeya sa komi kuna kosumbela pulu ya grave obi he obala mosali na nzambe avantile obala journaliste avantilier obala ministre maman avantilier obala premier ministre mwela na mwela siko boko suka ndenge nini alors ça la choix longo na nzambe libala ezalaka mpo na richesse te mais libala ezalaka pain du cœur na bolingo na bana na bino nde boévoluer c'est là où Dieu bénit mabala ba profit yango esimbaka yango basi mingi baba célibataire mibali mingi baba célibataire ça sera côté na choix ya mabe il faut bala yeba kosepesa mwasi soki nga nabalaki mwasi te nasanga te mais soki mwasi abalinga okasuka elenge mpona yebi mpenza kosepelisa mama na ndenge mosusu omwana mama na nga so basuki ya bino ya mindele wana natie yo na matoi nasali grikiki omwana yasaki moke nga bi ozwi ozomona yo kuna oyokaka te ekomoka Goliath yo yaka yo lala kuna aboniko yango boni ozomona esika ezobeba yango wana tosengi na bato epe soki ozwi libala ndenge wana kende koyemba paster kende kosuna ye apesa yo ainsi dit l'internet bino bo se passa abi mobile na yo te bima na vie na nga ah bon la bima vie na yo Amos chapitre 3 verset 7 Nzambe a dit Dieu ne fait rien sans toutefois ce que les serviteurs Dieu les voit il donne des directives soko ki yango madame soko ki yango te OK na mboka polo ezali liwa otuzomona lelo bandeko tosuki na biso penza bokila lokonde femme pekato mama mboyo la femme puissante tozozeloka lokwa bazelaki Yesu Masia Dadi Boyembe oh Angelo Sandranila mama Sivimbenza boyoki ba mama na ngabilo de na yebaka bino na yebaka bino Angelo Sandranila motema au de la presse na yebiki na mabana blo bovanda ngana loba libala ezagu complicité on a moi c'est mobali nzamba eba valeur nango yango yake pas mari habillé soit botama cela veut dire aloba que il n'est pas bon que l'homme soit seul alobila ça il est semblable mama boni obuma libala mobala bengi si oyibe mbongo ki lelo tala vinayo ya lolo swami ngalingala ngabino nalingala ngambali na basi Jupiter Bokonji général rebelle blessé week Jean-Jacques Soki mobala mbinga mobalo na pièce nanda kone ba pièce no setonda mo Arthur Ndombasi ya yonanga tili fobo yango li mama to suki ça et puis li ba les alliés contrat ce que simbi évoluer ce que simbi te botiki pourquoi ko boma moninga ce que simbi évoluer ce que simbi te botiki na bino ko boma pona nini ezali Maël Mabesi tout prophète o azali na kata Cape Town o Jonas Mukamba mwana Mukamba mwana azawana akutelaka makamba ibisa ngai bomeka na kosula likambo yo na océan pa biso na Afrique du Sud ezali somo mingi bazulu ne bazoboma pena ko kata boy on ne parle pas comprendre parce que boyokani bolingo esalam alors soki motaki kozwanga mpe na kati na numéro na ngai mpona kosukisa pa télévision ezali ngonga okozwanga na WhatsApp imo Viber mpo toteya tokolembaka koteya te mikolo nyonso parce que nzambe atie biso wana mpona nini kobongisa milimo na bato okobenga na WhatsApp imo Viber 00243 89 610 49 41 okobenga lisusu na 00243 81 857 26 78 mpo kobenga na privé na ngai 00243 99 42 937 na mbote na pesa moto mbote te kaka Jésus Christ l'homme de Galilée bande ko na ebieti bo se pe na couple to kabona lelo te parce que mosala na mosala esimbami lokwa to simbami boye boko banda kolandaka biso bokolandaka biso pe to kobandaka kozalaka na bino pona kosepesa bino metolobi nzambe atombama na ba couple bota nzambe liboso ndetala émission nzungu ya libala e la bino tozozo basali ya nzambe bazolo babwe pola nini vérité zaka bokabonité lingaka muto lo baka sembo naissance Jean Baptiste yaki po balo ba sembo bible yango moko elobi moto e mabindi na ye e paswama akoyingela na bokonza likolote oyo ba testikile écrasé cela veut dire tant tozolo ba makambo oyo
boko sakate azolo baba bêtise eza bêtise te po yango de bolingaka bozo lingaka yango eza ka bêtise te bozo ba hypocrite bozo ba hypocrite ba race de vipère bolingaka yango pe to ye po to te ya bino po bo bongwana to sali émission po bo bongwana po bozo so ba hypocrite te po ça ozo kokate benga na ba numéro ba kotalisa yo merci penza la sango mokonzi pare ya émission na ngai pe na Pape Jay directeur ya recherche stratégique ce qui bo sepe l'émission ya lelo merci na Kabuya l'homme puissant aza vraiment puissant et les caméramans le plus sérieux de tous les caméramans na lobi merci na fali matoko la montage na coordination ya Jimmy Boyembe la patronne maman Chantal Ayao papa Ngefa yeyo bengaye bosolola pambate afungole motema océan de la presse à côté yo soko meke océan tala prophète du peuple bye.